Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Ils ont passé plutôt que Muto Koufi, Bozaki na bande ko yemba, bande ko belé, bande ko sepela. Mais il faut qu'on m'y tourne à rappeler. Est-ce que Akoufi Katina Nkolo, toi Koufi na Mokili? Peut-être Moutango avant Koufa Bongola qui moteno. Oyebate. Oyebite. Peut-être na mettre hôpital wana avant ça la crise, avant Tom soit comme en état wana, alors ben Jésus n'a abandonné Satan na tiki misala na yenyo so toujours motema na. Parce que les Kambalo là, ils ont dit que quiconque croit, nous toi kondima sera sauvé. Sera sauvé. Jean chapitre 3 verset 16. Il y a jeûne et la prière. Dieu m'avait dit pour l'année 2022 que tokozwa liwa et kozala ebele. Et ko bandana nous premièrement et pas basali nzambe. Deux et ko frapper ba musicien. Ba musicien na otobenga ya mokili, na otobenga ya nzambe. La politique est qu'on frappe Congo, Otoza RDC, Brazzaville, Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun. Makambouana ya osa les avinaye. Et tali kutu pasteur Mike Alambaite. Parce que tiazo sala bongo pasteur te mutatindi. Kolongo la pasteur na makambouana. Et tali kutu pasteur na le côté. Je suis sûr que pasteur tango po olinga kotala ngote. Tango yoka makambo boye, obi pasi ni eza na mutema na ye. Est-ce que oyeba ke ba image etikali na YouTube? Bisala soko zo sala ateza ki ya kobombana, soka soki esani et obima. On comprend? Non, ce qu'il a fait eza mabe. Eza moko ya bilembo ozo la biso que Jésus-Christ alingaya. Tango to mona makambo yo, il faut to sambelaka. C'est la malédiction. Oui, c'est la malédiction. C'est pas bien. On comprend. On peut ça conseil pas bananza ba bulumbu nyo soza ya otalate. Non le bateke ba bulumbu nyo soza ya otalate. Un vrai moi na nzambe a okotala jamais biloko. Okika sex tap au koti. Deux biais à qui m'a peut-être pour ma consulter Nzambe. Parce que ceux qui m'ont même consulter Nzambe, Nzambe ngala que ça va makambo. Soit Nzambe ngalo ba yete, to yé mais botambola. Et puis deux, tangu ba kabwani biso nyonso tout en or condamné pasteur. Azamabe. To yebite makamni pasteur bande ko vivre na kati ndako. Non quoi pasteur Mike alobaki clair alobi boy. Dieu m'a imposé nazalanini silence. Nzambe apesaka oyozo luka wana apesa ngoka pa ba membre famille naï. Pour comme membre famille, il faut confesser Jésus-Christ. La Bible nous dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Bissou TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mbote, la grande famille internaute, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur votre chaîne éducative professionnelle, la chaîne qui vous ressemble chez Bissou Télévision. Merci alors pour la confiance et la fidélité. Depuis janvier 2021, aujourd'hui on est en décembre 2021. Vous étiez toujours avec nous. Il y avait également 100 et quelques mille abonnés. Aujourd'hui, c'est 133 000 abonnés. Plus de trentaine mille abonnés se sont ajoutés durant cette année. En tout cas, je vous dis merci pour la confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais de nous donner sur notre chaîne chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Les gens me disent 134 000 abonnés. Alors, déjà, c'est la fin de l'année. Vous aimez nos pasteurs, nos révérends, nos prophètes qui passent pour nous révéler des choses cachées. Vous aimez des révélations, des messages que les serviteurs de Dieu ne cessent jamais de nous édifier, nous donner pour que tous à la présence à Kolo. Voilà, allez là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyer. Je vous prie de vous abonner. Appuyez ou cliquez. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Appuyez sur la cloche pour avoir toute notification sur votre chaîne chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. C'est ma chaîne, c'est ta chaîne, c'est notre chaîne. Voilà, merci comme ça à toute l'équipe de chez Bissou Télévision. Merci à Chris comme ça derrière la caméra, Eli Elias ainsi qu'à Denis derrière à la réalisation. Mais veux le meilleur à vous tous qui nous soutiennent de près, de loin. Voilà, merci comme ça.
Meilleurs vœux à maman Aminata Nongala Bilé. Merci à toi ainsi qu'à ton époux, ton homme, Papa Freddy Bilé le King. Merci à toi. Mes vœux le meilleur à toute la famille Bilé, à toute la famille Nongala Henri Nongala Yanzambe, ainsi que ya Charlie Makouiza Nongala. Mes vœux le meilleur à vous. Mes vœux le meilleur à mon ami Levi Payi, l'assistant principal de notre groupe, Chantine Ngovila Mbaka. Mes vœux le meilleur à vous, sans oublier à Trésor, vous les banquiers, ainsi qu'à la Louve Noire, c'est la Boula, et à maman Michael, à tous nos abonnés, tous mes partenaires partout dans le monde. Merci à vous, merci comme ça à Yade Onkusu, soif de servir les autres. Sans oublier mes vœux le meilleur au directeur Jacques Tembele. Merci na Onyo Sosala pour l'Ekinayo Braduma. Aujourd'hui, ça fait tellement longtemps, je dirais tellement longtemps, de recevoir ces grands hommes de Dieu de notre pays. On les connaît bien sûr. Je l'ai reçu une fois. Il n'aime pas trop la télé, si je peux le dire comme ça. C'est vrai, il a une chaîne de télévision, il a une chaîne YouTube, mais il n'aime pas trop la télé. C'est grand homme de Dieu, mais voilà. Je lui oblige, si je peux le dire comme ça, mais il faut attendre la réponse de l'Éternel. Soginzambo Linga Aluba. Atana bengi atatolobi bakaka Brad Zela Kololuba Dena Oleka pour Koloba. Il était ici à Kinshasa, après il a fait ce voyage au Gabon. Gabon c'était Pointe-Noire, Brazza, et voilà, il est encore de retour ici. Prophète Miché Tia Mosakola Zalamboka. Mbote ndeko Brad. Bonne santé. Ngolo Nzambe leki nyonso. Depuis le plateau Fanaboué, non, il y a terre. Ah non, on a été. Mais oui, Zanda qu'on a biso. Ça fait longtemps. Oui, très longtemps. Bonne santé, bonne Lingomba. Oui, Lingomba, ils ont bien Angolo Nzambe. La main de l'Éternel. La main puissante de l'Éternel. La main puissante de l'Éternel, voilà. Ils ont bien Angolo Nzambe. Tout ça vraiment bien. Nzambo Chaloboko, la main puissante de l'Éternel. Et ça qui Ndanou, et Lombo Nandanou. Lusanga Nangaba. Nangaba, il y a aussi. Massina, cellule, marché de la liberté, partout là, voilà, et puis Gabon, Gabon, Pointe-Noire, et finalement, tu as boulé poto, tu as boulé wapi. Non, tu as boulé nanouté, n'engue kanisa. Moni likambo nzamba lobby, ce qui nzambe nda tindio et ça la m'a bien. Parce que moni idée na biso bato ikoki samara penzate. Ce que tu as idée na faut tchaba mayele belé. Or, ceux qui ont nzambe ndatindio atokuta na ba difficulté ça la mandenge nzamba lobi. Amen. Oni tozo kanisa te to kende wapi. Mais to linga to kende siko nzamba otinda biso. Gloire à Dieu. Ceux qui nzambe ndatindio et ça la ma bien. Oni donc c'est ça. Voilà, on va parler moi de parcours voilà, qu'est-ce qui s'est passé parce que tout moi un message en tant que journaliste d'investigation, à Gabon il y a eu quelques difficultés, Pointe-Noire, Brazza pour s'installer tout ibi ko fanegming na Brazza na Pointe-Noire mais Gabon c'était un peu compliqué. Avant tout banda, tout côté on a prière pour mission. OK. On va prier. Père éternel, to pesio merci, to commission pour natango. Molimo mo santu prière nangeza ke mutunyo so ko landa émission oyo azala béni. Loboko no anguye sembola mana ba vie moko na moko. Prière nangeza ke o aza malade, azala guéri, o aza na problème azwa solution, o azana ba problème ezo déranger azwa consolation. Lobela libota na on a ningi to loba ba idée mais oyo ko bimana munoko na biso ezala ainsi dit l'Éternel pour édifier peuple bazolanda biso dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Voilà. L'homme de Dieu Gabon au commis. Bitumba. Qu'est-ce qui s'est passé après Kolatinda on a Brana, Congo Brazza? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, premièrement, la bannière au monde en a été juste parce que Dieu m'avait dit, là c'est retiré un peu, là ça la service à implantation, il y a l'église parce que moi je dirige par la grâce de Dieu une grande communauté au Tobingi la mère puissante de l'Éternel. Moi on a qui souvent trop na YouTube, na ba réseau, oui, bah prophète dit de Mouyou Datia, donc ils sont nombreux. Mais notamment on m'a imposé ngalobi que natika nazonga la mission. Et yango na kenda ki na Gabon on avait vraiment des difficultés. La difficulté de bosso ezalani. Ba mboka oto kota ba tu belé ba yebi prophétie. OK. Déjà balandaka na grâce à ba chaîne na biso chez biso na Believe télévision et YouTube balandaka. Maintenant tango komi ba komi ko imposer yo. Il faut zala na groupe na bango, faut zala membre ya groupe na bango. On comprend.
Yona Kibomotoko, quand ça peut être groupe à prière, groupe à Nini, Tobando Sambela, de grands pasteurs au Toko Tanga Kombote. Mais tant qu'on a la prière, au Sambele, qui nous a mis pékisio. Mais tant qu'on a vérifié le groupe au Mona, on me faut comme PD. Oh, oui, au Mona, bazana ba loge na bango, ba ordre na bango, moro bazara nango basala. Ah oui, pour bazo obligé que avo zala na mboka, avant ton ndimo na mboka, il faut qu'on mandenge moro na biso. Maintenant, le col aux Ananzambe, au Kobo ya no kokota na bango ndimi na bitumba parce que aux Ananzambe. C'est ça. Et yango monyo bandako yoka moko prophète azan hôpital. O asali crise. Donc ça qui dure babilo ko ana nyoso tout. On dit que tu risques ba poison à ta 7 fois. Parce que nous salon ni sango tali que l'un de vous a bengi au point biso qui tala moni pose à la boye, faut que le boye faut ça. Non, problème est que et ça l'a pensé l'autre côté. Pour naza prophète. Dieu m'avait dit que c'est quoi que nous coûte en abitumba. Mais je croyais pas que nous coûte en abitumba sorte ou parce que au moins nengo zaboyo ce ko que muta bundi sakayo aza muta famille mususu. Au moins on normal alinga te pas dans ndeko nanga te. Mais au-delà que aza ndeko nanga. Aza chrétien moi aussi je suis chrétien. Na lo baté que aza chrétien, azolo ba que aza chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Naza mo Christo, mais Abaza ba Christo a soloté. Brad nako saoté brad na biso ezana ba tu belé o batiki déjà nzambe. O ba koti mokili, o ba koti ba loge. Ozomona maintenant il faut qu'on dit manoka que Naza na Jésus, Naza la kana mo ba mieto yeso opesanga. Mais na kufa na Jésus. Pona nini na yebisika na uti na nzambe. Comprendre? David aboyaki armement ya Saoul, Babylone quoi Saoul pour les cas qui est na poité. Mais David a yebaki que na panza ours, na boma banyama, na zamba, na nzambe. C'est que sans bibundeli ya Saoul, na ko bunda kaka na libanga. Oh, la pierre angulaire c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. David avait Jésus-Christ dans ses mains et à quoi il s'a Goliath. Et biso toza na ba génération tondimi que Nazareth na Jésus. S'il faut attendre à Koufa pauvre, non Koufa pauvre, mais Nazana Jésus. Mais comment vous imaginez quand nous avons commis pédé? C'est quoi la mousse? On va dans Bimana, Baninga nao, Mibali, et puis Mibali, on va dans Baninga nao, Basali en Zambe. Oh là. Ozomona makamouni. Vous êtes témoin vivant. Non, makamouni nazo ibisayo, eza makamouni na vivre yango. Eza makamouni teke ya li solo. Je même de preuve, y a ba audio, y a ba nini, au moins que mutawa yebiso, soko boyi. Awa moyen zate soko boyi soko meki okufa et comme il a ba menace na côté hôpital au moins 7 fois mais du fait que nazana Jésus-Christ de Nazareth alongi singaka et Jésus alonga kaka mais même ça peut même bande ko belé au bazo persécuter bango même na ba entreprise na ba bisika ba bise faut qu'on toucher faut qu'on signer contrat na biso Jésus azana yo Daniel azaki pe na Babylone. Daniel peut peki saye, babundi saye. Mais le qu'on a Daniel azaki na vrai Dieu, na libulo a bankosi, nzamba komisa mino a bankosi, mino a joué. Bakoka osala Daniel mabete. Shadrach, Meshach, Abednego, à cause de nzamba bomoy. Roi ya ebisi Daniel. Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Daniel a dit oui, mon Dieu que je sers avec persévérance. Nzambe nango na salelaka na bopikiliki na makasi nyoso. Donc ata bitumba ata yoroa ozobundi sanga pona sambela te na kanga mikana nzambe wana ya solo. Na libulo abankosi nzambe wana ya solo arobimisa ngai. Yozola nanga peut-être no elekelo pe na ba difficulté kanga makana nzamba solo. Problème est nini zana nzambe mais est-ce que nzambe ni nos anaye parce qu'il y a des gens qui disent Jésus mais pas Jésus-Christ. Et ça va te belé ba otebiso Yesu au nom de Jésus mais en soi zana Yesu te. Et il faut zana Yesu solo pourtant bitumbezo ya olonga. Nzamba pambola biso. Gloire à Dieu. Voilà. Après Gabon tout toye point noir kuna totiki église. Ah malgré le combat totiki musala. Après point noir toye point noir et na point noir ils sont sous ba combat ezaki belé kuna runde te bi moi kuna ndesi ko ezaki terrible maintenant là-bas ba utilise ba bande ko utiliser plus bana basi oh ba parce que ils ont un esprit moko makasi renyaka na point noir ils esprit ya ba sirène au moins na point noir il y a des gens oyo
aza mutume aza sirène mobimba na émission ko ya to ya na ba image au mona ba délivrance au mona que mutu aza mwana mwasi to musu pe bozala na ye mais aza na sirène aza kana mai et on a to moni ba combat wana ebele o que ya ba chef coutumier ba bina mabele au moins église ezalezate mabele o eza mabele na biso moi église ezalezate mais to bundi quand même petolongi nzamba longi biso tout qui peut musala moko kuna na point noir et puis Brazzaville nde siko siège ezawana a plein spirituel to tie siko siège wana kuna ndeza na église ya mu nini wana na Rimalima na Bwetambongo na avenue Bwetambongo Rimalima numéro 35 na commune ya Wenze. OK. Wana nde siko na Brazzaville. Donc na Brazza donc ceux qui adressent yango wana et Pointe Noire et tout bon on peut appeler l'homme de Dieu et puis voilà bandeko bazana Gabon pe bon yeba Benga et tout on peut ça. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu, je suis avec vous. L'actualité nous oblige de parler, je sais pas avant que Toko tana révélation message au Eli peuple de Dieu, mais l'actualité nous oblige de parler. Avant de parler de ça, j'aimerais dire un grand merci et puis mes voeux le meilleur comme ça à Franco Mamba, à Frère Ferrand Vouvou, à Maman Asitou Mamba ainsi que Mémé Véronica. Donc l'homme de Dieu, général de Fao, n'a évité, c'est vrai, et ça, moi, des mondes différents, mais en tant que sentinelle et en colo, azapeka butu butu zakini a servape na mokili na monde na biso awa représentant biso pe moi partout na Tanzanie tout général de Fao atika ki biso est-ce que il y aura peut-être un mot ou soit condoléances ou soit quoi c'était et loko moko monanaki tout bon je ne sais pas juste des questions à poser et l'homme sous tom zaki caché tu ne veux pas parler de ça mais vu que l'émission c'est la réponse à nos questions on essaye toujours de poser des bonnes questions autant monsieur pour bombaki. Mais bon, on a tout niango kaka et puis voilà. Mais problème à ma cas c'est que général des fois a koufi. Le quoi la mosali nzambe, ils a bien ko yoka kende kwa koufi, ils a pas si plutôt ko yoka ke mutu a koufi, bozaki na bande ko yemba, bande ko ebele, bande ko sepela, mais il faut qu'on mi tout na rappel. Est-ce que a koufi kati na nkolo, to a koufi na mokili? Parce que les kambalo les a les kamuna biso tende to juger. Peut-être mutango avant kufa bongola ki motema. Oyebite. Peut-être na mbeto hôpital wana avant ça la crise, avant tom soit comme en état wana, aloba Jésus n'a abandonné Satan na tiki misala na yenyo so toujours motema na 30 secondes. Sungiye nzambe pa yambi. Gloire à Dieu. Parce que les kambalo là, ezali kambwa quiconque croit. Muto akondima sera sauvé. Sera sauvé. Jean chapitre 3 verset 16. Oazo ndimande azo bika pe azo mona bola nzambe. Et maintenant oyo eza lokola message on nzamba pesa kinga j'allais le dire pour na wana mais na profiter de l'émission na loba parce que tant on surtout je travaillais comme missionnaire en église mais nazala qui vraiment na prière na sali moins 9 mois à prière il y a jeûne et à prière. Dieu m'avait dit pour l'année 2022 que tokozwa liwa et kozala ebele. Et qu'on bandana nous premièrement et pas basali nzambe. Deux et qu'on frapper ba musicien na otobe ngara ya mokili na otobe ngara ya nzambe. Et puis trois et qu'on frapper ba homme politique. Na politique et qu'on frapper Congo, Otoza RDC, Brazzaville, Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun. Et qu'on a ba homme politique et belé au bakokufa. Ba influent. Ba influent au bakokufa. Et qu'on bouger makambo. Mais et qu'on bébisa makambo te. Na sorte nini. Batu bakokufa te. Et qu'on bimisa ta guerre te. Mais du moins bateau basé influent bakokufa. Et makambo resama dans le calme. Et qu'on a makelele na niveau na bango ya politique mais qu'on touche ba population te. Petit peuple aux a dérangé. Petit peuple aux a dérangé. Pour nani, Nzambe alingia longola ba oya yete. Parce que Nzambe alingia restaurer ba pays wana. Et na milieu na biso ya évangile to pe ya réveil, Nzambe azolinga alongola bambu mama be o ekoti déjà l'évangile. Parce que il y a des gens qui sont influents na évangile o bazo bebi sa génération ezo ya sika. Or Nzambe a choisir génération moko oyo
azolinga a relevé défi na kan mongunya. Parce que ça n'a pas belé que Dieu a utilisé au batiki nzambe. Au basé sous na nzamba soloté. Maintenant Dieu veut choisir nzamba choisir génération moko o azo boa kasikoyo. Maintenant bazo za la plus influencé na génération ba mikolo. Na tu biso akenga na uti ko zo ba menace. Ba menace on a batu ba menace ezate ke ba ninga. O mona ka ke ba papa o ba papa to benga ba papa ya réveil. O mona ke ba so sali boete okufa. Yo mo pomoni risque na ngo ke o ba ko luka ba ko tinda pe batuna minduki ba ko bomanga na poison. Mais du fait que ozana nzambe au CDT. Maintenant batu wana nyonso tu nzamba zo linga longola bango potana bango ekoki. Yango nazo yebisa bandeko nyonso tu ekomi tango o mutu na mutabongola mutema. Webi olobelo moka malamu ekomi tango mutu nyonso a bongola mutema. A bongola mutema. Oui oui. Une chose. Oui. Au moins ba image. Moi si ya Mosel Nanzambe peka moko. Oui. Un chanteur, un grand chanteur. Un grand pasteur. Mike Alambay. Mama Peniel. Yohana, sextap ebimi. La photo ya mutakala ebimi. Yohana azosala ekobo. Moi c'est babala divorce na salamité. Ekobo ya modèle à boy. Mutakalisation. Bolimbisi moto na nzambe na loba. Mutakalisation ya boye. Etolomo ya moto wana ebimi. Eza kaka même message oto pesa biso. To okoloba nini? Maramou Peniel, Peniel, boye, papa limbe ça passe ça. Pour notre sœur Peniel, français té, nalingi maman français té. Pour nande on a biso Peniel, naza vraiment na moi ba réserve parce que aza moi si non le baté ki aza to azalaki, mais aza muto azalaki na notre pasteur Mike Alambay o nazo respecté et belé, mais du moins divorce c'est salamaté, malgré babo. Nalingi na lo babo na langage moko. Divorce c'est salama on dirait. Divorce et salama. Nane bakabola. Divorce comme tel. Siko makambo na écoute. Makambo wana ya osaleza vinae. Etali kutu pasteur Mike Alambay. Parce que si azo sala bongo pasteur te mutatindi. Yena pasteur bazalaka isusu te, ce qui ça fait une année, 2 ans, je ne sais pas. Elle fait sa vie. Alors ça la vinae. Et pasteur azana vinae a osala na musalo nzamba. La casquette à Mike. Non, na casquette ya Mike. Quand le total la Peniel. Makamuto wana parce que toyeba ki pa Mike Alambay. Boyeba ki pa Mike Alambay. Écoute, oyeba ki pa Mike Alambay, maza suna Mike Alambay te. Yoka. Il y a des gens oyo exemple abandé ko travailler na chaîne nanga Believe TV. Mais à l'omwe na chaîne nanga Believe TV. A ko travailler exemple na chaîne moko ya batu moko boy ya nganga moko boy. Ba osala bonganga na TV. A sala engagement. A sala engagement na nganga wana ba engager yi. A osala na chaîne wana ya télé. Aobi ma pe abimisi keko abimisi mbongo mais bomona kaye na Believe TV ya prophète tia elingo lo bateke tango ya zo sala wana azo sala ngo po na prophète tia ao sala vie na ye. Moi je fais ma vie et musalo nzamba pesinga. Le pasteur azana vie na ye ao sala musalo nzamba pesi. On comprend protéger Peniel. Non, nazo protéger coup Peniel te mais nazo ngana lo baboy. Na makambo bozo solo la oya sexy tap soni parce que ngana monyango te. Il faut que l'on la pasteur na makamboana. Et tali kutu pasteur na le côté. Je suis sûr que pasteur tango po olinga kotala ngote. Tango yoka makambo boye, obi passe ni eza na mutema na ye. Est-ce que oyeba ke ba image etikali na YouTube? Bana ba. Ozoyeba ke bana ba okola. Omona passe ni eza na mutema pasteur. Omoni tokoza na yo. Oloba ke yo yibarate. Oyibarate. Après le temps, mutu na mutu te. Omoni mbuma nzete na nzete ba yibango na mbuma nango. Yeso alobi tout ka bleu na ivré et colle ensemble. On comprend hein? Peut-être il y a beaucoup de gens qui condamnent pasteur Mike omoni eza faute à pasteur Mike les années parce que na minute au pasteur Mike te mutatindi. Makamona ya ni cité mutakonduire une erreur mambo ba pétage wana. Longo la penoba t'as la problème longo la nanu te muta na kota ba photo ezawa eza yé na garçon wana na pena na l'homme de pétage. Mon frère, moi je peux te dire quelque chose. Na ebike yo linga no makambo te yo linga mingi liloba mais nazui yo na terme makambo ekutani. Non écoute na linga na lobelo mobo voilà mutu mabe nga na kotindo to banda oyiba oza mineur te
oza majeur oza mkolo oza responsable ya nzoto na yo na okozwa mwana mwasi moko te na ye na pesi yo na bibrado omoni mwana mwasi oyo boye mais yo moko oyebi ke nde na okende boye eza mabe oyo na osala eza mabe du fait ke na na mwasi na nga na ndaku to naza na fiancé to naza na boye jamais na okoli na obi te koza na mwasi na obi te ke obala na pesi exemple mpo na moni obangi mwa moke du fait ke naza na mwasi na nga to naza na fiancé to naza na mutu moko boye na okosala nzela oyo te parce que mpoka prophète tia nde mutati ndi ofosala ngo non totambola ono apere boye na opesi yo baconseil mais conseil omoni ke na pesi yo eza ya mabe okosalela ngo te okondima ngo te okondima te mpoka naza pasteur il faut ndima conseil nyonso fo mela nyonso na oyebi so non naza pasteur mais oyo malamu na oyebi so yango ozosala exemple totiaka exemple bana basi oyo basukolaka bango epa bapasteur naza pasteur na yo bien sûr mais soki okoti na bureau na ngai na biso longola bilamba yo moni koza mama oyo aza mwana nga atoza mama te oyebi ke oyo aza pasteur nga na longola bilamba na miso na ye tia bando pakola nga mafuta bato basala yango bango moko andimi buzoba makambo ya peniel kokotisa pasteur na kati pasteur ye moko peniel oyo ezaki ndoki to eza nini est-ce que yeba iteke bafilme loba nakozwa nani yo adzamela ngai pasteur tia kokade bakapo te prophète non eza problème wana eza vie na ye à comprendre ezali makambo na ye bon eza nandingi naloba boye makambo na ye déjà da eloko omoni misala soki ozosala ate ezalaki ya kobombana soki esani ekobima à comprendre omoni ndenge oza wana soki oyibaka ata bamonaka o te nga te peniel nga te lobe ya peniel do peniel ato ando koyiba loba nga na loba soki ba ya koyiba ata bamonaka o te suka peniel nga yibaka te est-ce que tokosolola makambo peuple baza baozela biso bayoka moi c'est mon na nzambe ata ba divorce toyebaka peniel mpona Mike pasteur Mike toyebaka mpona pasteur Mike voilà. Donc si les gens sont là, ceux qui font peigner les bimi, ils apprennent. Donc ceux qui sont là, moi c'est pasteur m'a quitté. Attends, bah 1000, bah c'est que ça pesait, mais les bimara na mokilia. Tu qui parles moi mais ma et là quoi, on a monté là Mike, pasteur Mike te. Yemoko. Si a sali moi zaki na pasteur Mike. Azana ni kazi. Ah. Azana. Aza sœur, bazaki na pasteur Mike à Kabuba Kabwana, azala aza sous marié te. Spiritualité ou asa les années. Non, ce qu'il a fait, Eza Mabe. Eza moko ya bilembo, o ezo lakisa biso que Jésus-Christ alingaya. Tango to mona makambo yo, il faut to sambelaka. Hein? Mon frère, makambo yo se pelisara biso te. Il faut to sambelaka parce que bato bakomo bunga. Omoni babiloko ekomi normal, normal. Combien de sex tap wana to moni ngona ne 2021. Ba non ngote sex tap. Na yebi ngo kutu po, tango no mona ka titre bakomi mutakala ya mutu ngani na okota pona lukani. Bah mitakala bato total la c'est malédiction. Donc il pas maudit bato. Oui, c'est la malédiction. Yo zo la nanga kolinga total la biloko na tango moni bako. Soko za na téléphone na longo la yango. C'est pas bien. C'est pas bien. Yo za na mutakala muto banda total yango. Parce que yo mo tango zo yango banjo filmer bongo et puis publier pour bato ba mona. Vous savez quoi? Il y a des gens oyo bazaka na besoin tom suya succès. Na lobby te ke za bongo na kana bango. Aza besoin succès. Azana besoin succès na ye, ajuba kisi na ye, a signé ba pacte na ye et alingi aye bana ba PC condition faut publier bulumbu na yo. Ils ont une influence moko na spiritualité. Ba ibe loko ni bazwa ke pa bato. On comprend? Yango na pesa conseil pa bana nzambe ba bulumbu nyo seza ya otalate. Non le bateke ba bulumbu nyo seza ya otalate. Un vrai moi na nzambe a okotala jamais biloko wana. Okika sexy tap okoti. O mutakala ya mutu kingandi okoti. Non. C'est pas bien. Merci, tu comme le Sunasuka. Brad, mon itango yambi prophète si y a une émission netibwe. Il faut poser une question aux autres Tunisabato. Mon inga, naza pasteur. Tu vois, mon frère, écoute, moi je suis pasteur, naza Moussali Anzambe. Vinanga, eza kosala ba analyse ya ba sexy tap ya batute. Vinanga, eza la eza kosala analyse ya batute. Mais plutôt eza côté ya batusa malam. On m'a dit invité à l'émission là. Je croyais que au quoi ibisanga prophète nzamba lobini ni pona neo. Prophète makamni nezo le kanavia batu. Prophète expliquer biso boy. Omoni na yé il y a beaucoup de gens oh ba moningate pendant plusieurs années. Je peux parler un peu. Oui. L'actualité un peu nous oblige à parler. Oui. Premièrement, si je vous parle de ça,
c'était maman pasteur ou la femme d'un grand chantre qui, son homme, son mari, son époux, a édifié beaucoup de gens. Notamment Ngamoko. Il y a des chansons Oyoyo, ce qu'Oyo qui est frère Wana, à tout le monde militant sous bien. Alors, quand on parle de ça, quand je n'ai pas martelé sur des faits, parce que Ezaki Kaka actualité, c'est déontologie nous oblige à faire ça. Je suis un journaliste. Alors, quand on a parlé de ça, on a martelé un mot pourquoi. Aujourd'hui, vous êtes aussi mariés. Combien de vous, vos pasteurs, de prophètes, qu'on peut citer des noms, Tante Mukuna, Francis Joël, tant qu'on sort, on peut citer n'importe qui, on peut divorcer alors que Yotam Souna a divorcé. On a divorcé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, nous peut divorcer. On peut divorcer. Mais il y a de vous, on va divorcer, on va faire une erreur. Les lots, oyo, tout le monde prophète, si, ya, a son alliance, et puis maman sali ba abus. Alors que Bisso, tu y es pas nayo, tu s'inclinais par maman pasteur pour oyo zanango, pour transmettre. Écoute maintenant, naningina loba. Ah, voilà. Yoka. Donc je suis obligé à parler de ça parce que Bisso, je vais dire ceci. Bino surtout ba journaliste et bande kona Bisso. Tant que pasteur Mike bakabwana kina se openye. Bino surtout bolobaki pasteur Azamabe. Pasteur Akoko Kabwanana moi cité. Pasteur pour beauté biso que divorce c'est ça babé. Bolobaki na ye babilo ko nyoso to biso. Mabeza kanini. Na sepelaka na David. Mukono kutana David na lola na yebisa David na lingako mingi. Oyebi pourquoi? Nyoso tout David faisait dans sa vie avant qu'il ne bitumba. Bitumba comme il n'importe anda kunaye. La Bible dit David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Il consultait l'Éternel pourquoi? Pour Yahweh ayebisaye. Est-ce que bitumba o na kolonga to na kolonga te? On comprend? Avant ça les loko nyoso na vie. Il faut nzamba pesa yonzela. Soki nzambe nde apesi yonzela. Makambo sala na facilité. Donc vous avant écoute, vous voulez nous faire croire Yoka, que non, papa Mike Kalambay avait consulté l'Éternel non. Et puis nzamba zo bimisa peigner la poisse. Nga kutu no lingana koma wana te. No lingana koma na débit. Yo okoti maman na makanisi na ndeni. Tango yo zo benga nga prophète tout ça l'émission na émission na ose la permission ya nzambe. On comprend. Maté exact ko ya totei. Mais du moins il faut nzamba permettre que ngonga ko kizonga siko, faut nas orientation. Tango na yeboye tout ce qui peut arriver nzamba osala. Mutu nyoso ko benga nga za na problème lokola nzambe ndi atindinga nzamba osembola lobo. Et puis problème makasi na balibala ezalaka nini? Avant mutu abanda libala okutani na mwasi osepeli na ye to okutani na mobali osepeli na ye aza ba critère na yo aza kitoko. Est-ce que o consulter nzambe pona mobali wana de papa Mike est-ce que o consulter nzambe pona mwasi wana début de Jésus qui mabe soki début eza mabe suka na bino pe soki te début de Jésus qui mabe oui tokoloba yango ezalaki mabe papa mukuna pe zaka mabe tokoloba yango kezaki mabe début ba Francis Joël pe zaka tokoloba yango kezalaki mabe poto zo début na yo ezaki bien. Bon, demain nanga eza bien pourquoi? Parce que j'avais consulté Dieu. Et nzamba pesanga la femme selon mon cœur. Ayebi que mobile nanga zagaboa zo supporter nga que Dieu te bénisse maman Yolande Neza Pumbulu. Ayebi nga bien. On comprend? Nazo tiola bande côté parce que muto akoyi to kosambela pona nzamba tombola ye. Mais du moins na ningi na pesa conseil na bande ko ntom sous makambo na comédie bangote. Même bisope et comédie bisote Dieu ne permettra pas comédie la biso. Que avant de faire toute chose, il faut consulter Dieu. Au moment où nzamba ebiso ke o aza mobali ya vina yo, to o aza mwasi ya vina yo. So ki nzambe muta lobby, nzambe nda lobby. Nzamba kata asuka makambo inachevé te. Problème est nini? Deux biais zaki mabe peut-être pour ba consulter nzambe te. Parce que soki bango ba consulter nzambe, nzamba ngala ksa bango makambo. Soit nzamba ngalo ba yete to yé mais botambola. Et puis deux tango bakabwani biso nyonso tout en or condamné pasteur azamabe to yebite makambo ni pasteur bande ko vivre na kati ndako peut-être ba makambo za makambo bande ko salama peut-être mais du moins biso to yebaki yango te mission ce qu'on a passé on comprend tango bakabwani mutu na mutu sko vina ya bande ko sala na secret et ça ni et monani pasteur Mike pe o bande ça na secret yango monani to monya za na église na ya zokamba kuna makambo zo kende bien ba quand mususu pe to moni makambo ndenge e salama omoni mutu abongola mutema te ata akomi pasteur yo moi soza pasteur moi bali so bali mbala bongola mutema te ko kasa te ke obongo se mutema na ndako libala
On comprend. Déjà bobalani na libala moi si akobomba caractère to mobali akobomba caractère. Mais ce beaucoup tinanda ko libala caractère amuni tuna muté bimi. Beaucoup misko ko monana. Que o azaka o asubaka to o asubarate. O a ronflaka to o a ronflarate. Na tant que fiançailles beaucoup là la ne kengi aboy ko ronfler. Mais tant beaucoup minda ko moko mona sko ndenga ronflara na ondenga ronflara. Donc makambo yo e bande ko monana na secret na bango. Lelo to monyango. Donc peine vrai chor. Non habite kendoki. Na tikalo bimisa komba kindoki te na munoko nanga. Te maintenant pour ses limites. Il y a za musa na nzambe c'est ondoki. Mi démon. Il y a des gens ils ont mutu musa ça lisu mutu les erreurs mazando kité. Mais est-ce que Papa Mike, excusez-moi, pour tout comme M. Nasuka, avant tout on a ma révélation, vous avez aussi à dire, vu le temps, Yogo, on a émission, il a été, mais c'est moi qui je vais ajouter aussi moi Ndambuana Auto Lexanaton. Papa Mike, après Makamboyo, il avait gardé son silence. Est-ce que entourage, il y a Papa Mike et joie qui rôle? Dans un entourage, il y a Péniel peut jouer rôle. Des bêtises, il y a Péniel et Bimi, c'est qu'entourage joue en AP. On voit des dénilés, sinakat. Namunoko pasteur Mike alobaki clair alobibo. Dieu m'a imposé nazalanini silence. Eza yete mais nzamba ebisi fanda kimia. Or ce qui nzamba ebisi fanda kimia, eza le logo moko eyaka na sima. Gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Ce qui nzamba imposé au silence, c'est que nzamba linga justifier yo. C'est que Péniel Lindoki. Na lobite kazandoki, nga na lobite kazandoki. Wana yondo zoloba. Kasi to kaboli kanti. Tu comme la vision de la souka alors. Après Pointe Noire, Brazza, les retours à Kinshasa. Maintenant nous sommes à Kinshasa. Vous êtes à Kinshasa. Vous avez eu je sais pas, message aux Okipona début l'année prochaine, il y a début année prochaine 2022, on est sur le Binabisu et puis il y aura des morts et tout, nous devons faire très attention. Alors pour nous les petits peuples, est-ce qu'il y a eu une révélation pour nous? Comment nous devons marcher? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que tout comme la souka, on vous laisse clôturer l'émission avec ces messages et surtout le numéro, c'est vrai votre numéro ça a toujours affiché. Rappelez le numéro parce que tout comme numéro d'Angezali est à plus 243 84 087 52 21. Plus 243 84 087 52 21. Que la possession de l'année 2022 n'est que possible avec Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? La Bible dit dans le livre des psaumes, si l'Éternel ne garde pas la maison, bato bazo batela ndako bazo batela ya pamba. Soki nzambe atongite muto azo tonga azo sala musala ya punda. Na ngina ebisa obwe na no 2022, soki otikeli nzambe place te atonga vina yo, yo moko ozo sala musala ya punda. Mais quand on imagine que sali makambu yo moko na neo 2021 aux yeux de l'autre côté, mais na ngina ebisa yo tout au mekano na Jésus. Pierre avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. A dit attendaka la té. Mais tant que vous soyez namaloba Jésus à bois qui filait pe azumbisi. Il y a beaucoup de choses au salon wa neo yomoko. Ils appellent na batebena zana Jésus, ma orientation ya nzambe. Mon numéro est là, plus 243 84 087 52 21. Okobenganga tokopeso ba orientation ya né. Nzamba lobini ni pona mvula. Malade wane zo sila te pourquoi? Ozobota te pona nini? Yo ko tika baninga na libala te. Tozana ba plusieurs témoignages na téléphone à Brad à côté la biso même émission ton émission wana. Okomona bata sida bazobika batu babota kate bazobota. Dieu, oh my God. Yoka nzambe apesaka oyo zoluka wana apesa ngoka epa ba membre famille na ye. Pour comme membre famille, il faut confesser Jésus-Christ. La Bible nous dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Problème à makasi yango wana. Ozo senga nzamba apesa, tu ne peux pas hériter dans la famille que tu n'appartiens pas. Tu ne peux pas hériter quelque chose que dans la famille que tu n'appartiens pas. Ce qui dans la famille ba brade te ata to yebani na ye mukolo papa na bango okufa lopango na bango ba pesa ngate ata sapatu na ozwate. Et ce que vous membre famille à Jésus-Christ, qu'on s'attendre aux eloko et pas à Jésus, parce que Jésus a pesaka et pas bananaye.
Ceux qui ont commis membre de famille, on a invité comme membre de famille. Tout ça quelques jours pour ton année 2022, comme membre de famille à Jésus-Christ. Sida wane kokende. Comme membre de famille à Jésus-Christ. Diabète, tuber wane kokende. Comment ça comme membre? Comme membre Seigneur Jésus, la Bible nous dit si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, et ça koyamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Au moment où makambo faki to sala l'émission yango wana. Et ça makambo ba penyelté parce que peuple nza mezo kende ko bunga, bazana Jésus té. Au moment où ba sexe ta peso se multiplier parce que batu bana Yesu té. So dit to pesi batu Jésus, solution pesi. Na ningi na pesa remède. Mutu nyonso to moni ka no tambisa ki vina oyo moko. Na ningi siko zwami. Pour hériter, il faut la membre famille. Na ningi siko zwami. Loba malobo na sima na ngai. Loba kolo Yesu. Kota na mutema na ngai. Tambwisa ngai. Satana na boyo na misala na onyoso. Satana tika vina ngai. Na pesi vina ngai pa Jésus Christ de Nazareth. Na lingi lelo kombo na ngai comme manabuko abomoy. Na kombo à Jésus Christ. Je vais prier. Père, je prie au nom puissant de Jésus. Je déclare la faveur bandeko ba kotio na mutema na bango tambwisa bango bomba bango épargner bango na ba danger. Lelo kombo na bango comme manabuko abomoy molimo mo santu yo pesa rabatu makasi ya kobanga nzambe pesa bango makasi ya kobanga nzambe. Enseignez bango sur le péché dans le nom précieux de Jésus. Yo oza malade na déclarer guérison au nom puissant de Jésus. Ozobe la diabète, tumeur, sida, quel que soit comme malade aux anango, na pesango ordre tika vina yo et qui ne biseka bikauka. Na déclarer guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Bandeko bazola na biso nzamba pambola biso numéro prophète yango aneza plus 243 84 087 52 21. Olingi Olanda prophète à chaque jour na ba direct chaîne na biso ezali Believe Télévision. Côté na YouTube otali Believe TV. Eza B E I L V TV. Believe TV. Pour s'abonner au Olanda biso na direct chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Bosani L. Hein? Elle. Voilà, ça c'est fini pour aujourd'hui. Merci, on était là avec l'homme de Dieu, prophète Miché Tia. C'est un grand plaisir de vous revoir encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Sur notre plateau chez cette télévision. Vous avez aimé? Oui, très bien. C'est bon. Vous avez aimé ici l'émission? Oui, très bien. Voilà. Avant on rappelle ça l'émission, les bandes na sia banzete mais sur qu'on a plateau, nzamba pambola, papa chic. Amen. Voilà. On a eu à boire et à manger, on a parlé, c'est vrai, on peut toucher l'actualité, mais l'important c'était de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotché sur votre chaîne Shemso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Si Dieu ne revient pas, on se retrouve très prochainement. Après moi ici, il y aura Nadej Kimana et puis Chic Mukadi. Au revoir. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.